Bonjour chers téléspectateurs, Naïbi Kebosa Ebele, Bosa Kolanda Biso partout dans le monde entier. Et Zangai Yabino, Eliane Confiri, le lot de Kolobela Bongo par rapport à concert, il y a Pasteur Moïse Mbi et Oeza les 19 mai dans le stade de martyrs. C'est pourquoi tu quittes sur terrain, tu dois avis à population par rapport à concert Wana. Donc, tu l'entends tout de suite, avis à population. Toujours na avis à population to moni ndeko mwasi to limbongo pe to yoka avis na ye. Est-ce que oyebi Pasteur Moïse Mbi? Bien sûr. Par rapport à matéya na ye eloko nini oyo atiraka to nini ya malamu oyo monaka na matéya na ye na banzembo na ye eloko nini esalaka bien en tant que mwana nzambe? Bon, en fait, na matéya nayebi vraiment te po non nakenda église na été, mais na banzembo oyo na resentaka azaka plus d'inspiration. Aza na inspiration makasi par rapport à la chanteur mosusu oyo bayembaka nzembo, ça se voit que c'est terre à terre en fait. Ouais, j'espère. Pourquoi yebisa bana nzambe nini lokola yo ba jeune pe lokola yo par rapport à concert dimanche? Eh ben, venez nombreux. Avec lui, c'est sûr que vous allez être satisfait. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, maman. Aujourd'hui, par rapport à concert, il y a Pasteur Moïse Mbi. Bon, tous les rencontres le 19, c'est dimanche. Nous allons déjà invité dans la baie ici, donc Cano. À part invité na yo na ba nzambe nyonso pe population nyonso. Bon, pour la ba nzambe nyonso o basame à cité Bethel, première rue. Na bengi bino nyonso boya na stade de Martyrs le 19. Donc à partir de 10h déjà, OK, makabe banti kuna. Bana kini nyonso boya belé, boya vraiment belé to zela bino kuna. Maman, est-ce que Moïse Mbi a un appui modèle pour nayo? Pankasi, azako pasteur na lobby toza na prière mo kuna à partir à 9h dans intercession. Eloko nini e atiraka yo na Pasteur Moïse Mbi en tant que pasteur na Nzambe? Pe différencier kaina ba biso. Donc na matéya na déjà, nous mona rango bon matéya vraiment matéya moko ya bien makasi pe c'est pour ça ngai. Alors na banzembo Kano. Banzembo en tout cas non, pardon, Kano. Bonjour maman. Oui, bonjour. Oui maman, est-ce que vous pouvez se présenter? Maman Francine Kalonji. Merci beaucoup maman Francine. Maman, est-ce que vous savez que Pasteur Moïse Mbi a un concert? Oui, nous sommes au courant du concert. On a eu Baloba qui a 19 dimanche. Ok, merci maman. Et ça concert ko sangisa bana nzambe nyonso pona kokumisa nzambe. Comment on a stade de martyrs où ils ont munene bongo elobeli nini maman? En tout cas, eza esengo mingi. Moïse Mbi aza musala nzambe munene na kati ya RDC. Soki arosala eloko bongo ya munene na kati ya stade de martyrs, eza ya kokamwa te po il fait salama. Pe naza sûr que eko réussir po na ndenge abetelaka musique na ye mutu nyonso asepelaka nango. Tant on peut na stade de martyrs, bana nzambe nyonso bazala wana pona kokumisa nzambe. Donc tant que lobela, tant que lobi qui eko réussir. Ça par rapport à nini, on lui expliquer nini place yana. Bon, par rapport à réussir, eza bota la musique na ye, musique à Moïse Mbi na bamboko ba te belé ba lingango. Bon, mutu nyonso zapena besoin aya na stade de martyrs po aya po kumisa nzambe ensemble na Moïse Mbi surtout ba ope ba sepela na banzembo na ye. Bakozala wana biso nyonso tozala wana mpona kokumisa nzambe elongo donc yango wana nobike concert wana ekoresika mpo bato bakoya ebele. Bon, kotala lolenge ya Pasteur Moïse Mbi e inspiraka o nini en tant que mosala na nzambe? Exemple nini ozwaka epai ya Pasteur Moïse Mbi? Bon, par exemple eza ebele etant que mosala na nzambe baparole nalandaka ye mingi mpe na chaîne na ye bamateya ndenge ayemba pe banzembo na eza ba inspiration moko azana ba inspiration moko surtout ya bien makasi soki oyemba oyoka parole na kati ya banzembo en tout cas edifiaka biso mingi bana nzambe yango pe nasepela pe na banzembo na ye mingi. Voilà, merci beaucoup maman na kangi moke o mama lobi albi ba parole ya Pasteur Moïse Mbi edifiaka bana nzambe, ba parole ya Pasteur Moïse Mbi esalaka ke bana bato ebele pe ba bongo la mutema. Donc aza exemple ya malamu oyo bana nzambe
bakoki kolanda tozokoba toujours na baladere na biso. Voilà, chers téléspectateurs, tout ça toujours na Otambola ndenge na efsaki bino au départ, tout ça toujours pour na concert ya Pasteur Moïse Mbi et Kosama le 19. Tokutani na papa awa yango tolingi pe tozwa ba vie na ye par rapport toujours ya concert o ya le 19 mai. Bonjour papa. Bonjour. Oui papa, par rapport ya concert ya Pasteur Moïse Mbi okoki kolobani komona ba liboso concert na Nzambe abetisa concert na Stade de Martyrs. Bon, ngai na kopeso ya dolare sabo. Do bino bo sepela kaka mimeli bangi na banzembo bango ko boma batu babeta. Lokwa mosena Nzambe ko beta na kati na itoka o leta saliza babeta. Akobeta pe akokokisa ba. Pe conseil ne ko leka malamu po tata botaki e ala butema malamu. Na bi papa ne très belle en temps ba bituko ba péché 504. Na bi e allez mon dit à la qui monte maman moi n'est pas comme ça abeta te poane. Bon alors jusque là et le konini ya malam oyo remarqué na Pasteur Moïse Mbi na lolenge na zo salela Nzambe. Bon na yo kaka savoir vivre na ye ata mutazangi ba défouter mais ezalini za malamu ya écouter ya malamu ya bongo ya biso ba sode za ngani sala ka ya mabe ya eza malamu bongo so abete na marti problème izani abeta ata 1000 jours ata 100 jours abeta autoni saka po ba congolais pe ba sepelisa pona lokumu wanza menenge ba rwande ba oluka biso na bitu ba bondela pe to ebike kalate morgue ya kolonga bango. En tant que papa lilobani okoko bakisa na Pasteur Moïse Mbi ayoka yo pe akotisa ngo parmi ba caractère na ya malamu. Conseil ezali alonga na lulenge ya pamba pamba na biloko ba Facebook wana na biloko nini entourage bato mabe alongwa do ya mutu jamais ba mutu ne ba pese uta ke panzambe asera makamunetu na kimya na boboto na sengo ndenge bato balingi akotomwa ne tuya koleka wana. Mais biso toza moi regret moko boye biso tovanda na kati ya Stade de Martyrs totekaka na kati ya stade eloko toregrete nango kaka Pasteur Moïse aye aluki kutata okutana na biso bamama stade te toza ata na indice na ye moko te mais mpo na concert toyebi ke na mosala asalelaka deja Nzambe na ndenge abanga Nzambe na ndenge ayembaka concert ekozala nango bien. En tout cas, à kotondisa stade concert ezala kitoko. Mais regret na biso ezaka po amoni biso ba mama stade te. Toza tana indice moko te ezolakisa penza ke tozoyamba Pasteur Moïse na kati ya Stade de Martyrs. Oui maman, par tout ça nini oyo atire ko mingi na banzimbo Pasteur Moïse Mbi. Makambo soto bito banda olobango emema kwa mwa polémique mongo. Pasteur Moïse soto tie na koyemba ezalo kwa amoni faliso azoyemba. Donc ozoyoka mo elengi moko boye neti kaka. En tout cas nabite so bobanga soki batu kutu ya mokili ba otondisa stade wana boni te ba oya Nzambe pe ba otondisa. Pasteur Moïse otondisa stade bobangela stade wana ndeni. Eza nzungu yepe lokola ndimi ko ya kobeta donc qui veut dire kotonda kaka. Ozane loko moko ko bakisela Pasteur Moïse Mbi par rapport ya façon ya koyemba. En tout cas akolisango lisuka makasi po ayembaka déjà bien abakisaka nde mosala na kibonzambe ezaka malamu mpona ye. Tozande awa Viron Nzambi Nkumu Africa TV Mon entier Bolanda Ezaka moko Nkumu Africa TV Bo s'abonner bele. Merci à la population, abonnez-vous dans Nkumu Africa télévision kitoko wale ma vérité. Nkumu Africa TV Bo s'abonner massivement. Baye balingara Serge Bo s'abonner dans Nkumu Africa TV.